Mbote bandeko babolingo partout place bozali communauté congolaise. Mbote na bino, votre attention s'il vous plaît. Na moment où ba regard nyonso eza tourné vers le Congo, na moment où ba congolais nyonso ba komi ba véritable patriote, na moment où ba congolais nyonso bazolinga bayeba makambo nezoleka na Congo, surtout makambo tali ba élection. Bana mboka ya bwania bazoli bino likanisi ya mayele pona bozala toujours informé na makambo tali ba élection. Na yango bamemeli bino élection net. Élection net ezali application oyo agence Goodluck Event asaleli biso ba congolais pona toyeba au jour le jour ba information électorale. Eza application zo concerné kaka ba électeur te, zo concerné pe ba candidat. Soki oza candidat na élection songolo, élection net ko permettre yo o cibler ba électeur na yo. Après tout nangani, o Kamere, Fayulu, Katumbi, Félix Tshisekedi, soki nani, peu importe bato nyonso oyo batanga mina ba élection et ko permettre bango bayeba bino et puis bakoki kotindela bino ba message pona ba meeting. Ezala ba électeur, ezala ba candidat, biso nyonso tokoyeba ba résultat eza ndenge nini ata batie machine à voter. Application élection net ezo cartonné mabe, c'est que tout nanga nini. Élection net, batia mwamba. Ndeko, mikomisa na élection-net. Oko comprendre que ata batie machine à voter na bango, voix na yo na candidat na yo na élection net ko fundo. Comprendre?